Toto le kamikolo yo. Au la tata moko azalaka toujours problématique malgré tout âge naïe. Toujours problématique. Beaucoup banda condamné oh penza tata mnene, tata mubimba. Tata Mubimba, dernièrement, tu as les journalistes, c'est mon réponse, on a vraiment. Mais, nous, nous sommes maintenant, nous sommes spiritualité, nous sommes non qu'il soit bakenda okuta ndeko boka te ya kana une église mais bakenda okuta penza alia penza ba excrément wana na mesa bo alala pongi hein ba okuta ka alali munoko fungwama donc alia yango atonda donc nyonso tamboli ekangi na munoko wana spiritualité netinda keke pour na yo ozala oyo zoluka il faut ozala soumise na exercice boyeboye yango babaso mwana moke soit atelemi abandi kotelemela mikolo soki aza cor. Bonjour, bonsoir très chers abonnés, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour vous avoir toujours pour nous accompagner, pour apporter bonne humeur na banda ko gaieté donc bisika vous allez la moi stress et na ba actualité na biso to lobelaka merci na robanda bongo te son merci nzambe oyo apesi biso lisusu souffle de vue to kutana poto solo na bino makambo so kana actualité musicale na biso ba faits sociaux to ya nyoso to ko lobela à travers la grande chaîne, la grande découverte. Merci à mon boss, Maman Nadège Molato, merci Cordon Prince Molato, merci Nayo caméraman nangaye, caméraman moko gentil et puis elle aura toujours à l'heure. Je t'avais notre moteur sénateur Tete, merci Nayo Pelissousou, merci à toute ma famille, famille Egonabi, famille Ebene, famille Bunde, ma famille, je vous aime beaucoup. Avant de commencer, je dirais aussi merci. Bon, la grande dame, hein, la grande dame Lisette Ndiko Maya, yaya nanga mora motema, moi ça pembe, qui me sa nginanda comme ma grande sœur chérie Lisette Ndiko, mon bébé grâce Congolo. Directement dans un plateau avec papa JC, tu l'élo vraiment musique, quand on influence spirituelle et pas artiste n'abisso même musical, même artiste peintre, même artiste comédien tout influence spirituelle na ba vie na bango. Directement je m'avais dit bonjour à mon invité papa JC. Bonjour. Ouais, bonjour maman Natacha. Bonne santé papa. Ouais, njamba osala kangolo. Vraiment il s'en est okutana yo na kati ya plateau na biso. Si j'ai fait le déjà dans le bien annoncé en déjà na ba onyo so ba influence spiritualité spirituelle na ba artiste na biso ndenge tozaka boye biso toyebi ba o ba benga ba musicien ba comédien mingi ba comment ko taxer ba onke baza bato ba magie ba kisi ba mususu pe ba sela ba kisi donc ya ba sorte de to ba non selon papa JC. Est-ce que ça peut vrai pour na obriller na monde artistique na il faut simba kaka elo ba bengi kisi maman ici c'est trop fort. Mais spiritualité ils ont coexisté dans le domaine. Ouais. Tant que un artiste a une connaissance moko boye pe ayebi ko salela yango. Donc a la capacité à défendre le domaine naie. D'abord il y a ce que nous appelons la connaissance. Et tant que la connaissance il faut oluka ebima. Or que n'est normal. Nzoto ya mutu, hein? Ezali na trois parties. Nous ba toza na corps, toza na âme, toza na esprit. Donc si quoi ils dépendre na domaine horizontal ça. Ou bien oza na mwinda ou bien oza na molili. Et spiritualité eza na domaine nyonso. Je vous dis na domaine nyonso eza na spiritualité. Ba loge eza ebelé. Hein? Oyo mutu aza ko accepter que non peut-être si on a keboye hein ba benga on a terme technique appui hein donc il y a l'appui spirituel aussi hein et dans l'appui spirituel aussi l'appui matériel donc c'est juste ça donc spiritualité existe à
mais je dépendre de ça parce que monde na monde déjà na ba principe nango to le kamikolo yo la tata moko azalaka toujours problématique malgré tout âge naïe toujours problématique beaucoup banda ko condamner oh penza tata munene tata mubimba dernièrement tu les journalistes moko boye réponse wana vraiment mais nous tant nous ko juger mais tant nous spiritualité na esenga parce que tout mususu pour amata il faut créer polémique moko boye oyo kolamusa bino nyonso mpona attention na bino ezala fixe vers ye yo ntango sikoyo obandi koréagir toi tu crois que nzoko okoti déjà na spiritualité wana donc c'est quelque part neti envoûté yo na réaction na ye ntango déjà beti eloko wana bino bokobanda kofinga bokobanda koganga or ke ye ekomi sujet moko ya gloire bato mosusu baovivre dans spiritualité baoza influencer bato mosusu ndenge olobi wana ke soki ya réagir ye mpe okoti na kati ya mama oza envoûté mais acapturer yo acaptiver donc moi je crois que eza na biloko mosusu quand vous entrez dans ce monde là babandi kotinda yo sikoyo obanda parce que eza monde ya manipulation eza lokola oza na télévision na yo oza na télécommande donc okoki komanipuler télévision na ndenge olingi mpo eza ya yo et soki oke na domaine wana ezwi yo okomi lokola ya bango serimo nazali okende angola mingi na cadre ya mission de service tokomi koyoka bato bakomaki kokende kofungola badale kolia baexcrément mpo bazwa mbongo selon eux na spiritualité na bango bazo faire croire ye ke soki olie biloko wana nde okofulama et j'étais surpris c'est na koti na mwanda boye nayoki lisolo bakenda kokuta ndeko moko ateyaka na ye na église mais bakenda kokuta ye mpenza alia mpenza baexcrément wana na mesa boye alala pongi bayokuta kaka alali monoko efungwama donc alia yango atonda donc nyonso etamboli ekangi na monoko wana spiritualité netindaki eke mpo na yo ozwa oyo ozoluka il faut ozala soumise na baexercice boyeboye même nous les chrétiens eza spiritualité de notre côté tomoni eza spiritualité moko positive nous croyons à ça et dans le christianisme il y a aussi des principes parce que spiritualité nyonso eza na baprincipe nango or que ntango mosusu toya bachrétien eza na bato mosusu bazoboya mpe christianisme bazomona no biso toza na libunga biso boyeboye or que kote wana nde moto bazotalisa bango ke non n'allez pas là-bas parce que soki oke kuna biso na bango moye totambola ensemble eza te donc spiritualité eza koexiste na domaine nyonso même na malewa na malewa ko donc moto aoteka mpe aza na makambo na ye naloba kutu meme na ndako ozolamba eza na spiritualité ndenge ozolamba wana soki ozali na esprit moko ya kimia ya malamu kolamba biloko bato bakolia yango mpo bakovanda kimia momoni eloko mosusu olambi kaka boye papa aye ntango mosusu ntango alie kaka fashe toyoki yango elengi te yo kokanisa ntango mosusu kota awuti oyo bafuli eme yo moko le mental pendant que tu préparais donc tout ce que nous faisons même tel que nous sommes là spiritualité ça qu'est-ce que tu attends des résultats du travail que nous sommes en train de faire donc ce que tu attends là parce que tu vas communiquer aux gens et les gens doivent suivre et ça na bato mosusu mpo bato balande malonga bachroniqueur mingi bainfluenceuse mingi tozoyoka bahistoire yango lomoni moto mosusu akoti boye acréer polémique eningisi kini eningisi monde ezofaire partie na spiritualité yo ozomona ke non ye aza impoli te spiritualité nini totindeamante na bapapa mibimba parce que toza boye ndenge mpe na omoni na ondima te koyoka ozwa courage na liboso ya télévision obanda kofinga papa moko sans embage yango mibba basomona moke so ata telemi abandi kotelemela mikolo seka aza cor cor wana eza nini eza spiritualité
mais tant que moi un peu artiste biso plus to ya artiste na ba œuvre na bango et belé pe ba obimisa ba album ezo kanga te ils avaient un problème de spiritualité moi quand même un album ba sali ba makele les mettant au bimi et c'est pe ba on est ba zangi ba spiritualité en autre ya vous savez que tokendaka la spiritualité peut te joindre auto bingaka pouvoir vous comprenez. Ok, toi, tu as un pouvoir. Ce qu'on a un pouvoir, il faut qu'on imposer volonté dans la colonne. Ok. Tu comprends? Alors, ceux qui n'ont pas imposer volonté dans la colonne, c'est ce qui n'a pas le pouvoir. Je suis content de vous dire ça. Tu n'as pas. Pour Batuba Yambayango. Pour ça, nous avons Batuba Landayango. Pour ça, nous avons Batuba Mina. Donc, c'est ça ta volonté. Donc, les gens marquent que nous avons envoûté Batou. Hein? Ou envoûté Batou. Alors, il faut oser les coller à Batou aux autres cas, ça. Hein? Parce que ceux qui spiritualité, ils ont même un spectacle, côté le maboye, au bandit peut le Batou Bazota. On a fait soliste à mettre ma casse, mais on a l'occasion net aux autres l'autre. Pour une spiritualité peut-être aux arrêts qui n'a par rapport à bateau. Donc spiritualité, ils ont coexisté même dans l'église. Et puis c'est important. Est-ce que c'est important? Non, moi il y a bateau. Non, l'artiste aussi. Non, moi qui te parle, la spiritualité est très important. Et évidemment que tu as au Lobakele Komoko et Sindinga Makas, évidemment on a l'âme qui n'a sambélité. Mais c'est ça la spiritualité, non? C'est ça la spiritualité. Et ça, avant la mouka, il faut ça la salama babilo qu'on a là. Pour ça, la salama, tu as eu problème. Donc, cette spiritualité, c'est très très important. Mais ils ont dépendre de ce qu'on a dans la loge. D'accord. La carte, il y a la différence, c'est Zali. Non, donc, quand nous parlons de loge, tout ça va spiritualité directement la négativité. Non, effectivement, dans le bien, tant que le bien aux chrétiens, il y a un christianisme déjà bien. Hein? Mais nous avons dit que non. Quand on a accueilli, déjà bien. Il y a un le baquet, loge au yokoti, il y a un côté d'ailleurs, au agir, aux abatitudes beaucoup bouillées. Par rapport à des principes na bango. Dans les chrétiens, hein? Dans les chrétiens, donc dans la côté dans le christianisme, oyo tozali ko respecter maté ya Yeshua, Masia, tozo sale la yango. Wana nde biso ba chrétien. Parce que on nous recommande to yoka maloba nzambe to yeba yango pe to sale la yango. C'est ça le christianisme, ce sont les enseignements. Bon, côté Moussous. Oh, bah, côté Moussous. Et ça, je suis en bango basali. Mais, ngai, le coup, on a chrétien, on a le coup, la batengami. Nazo mona baza côté ngama. Mais si on le bine, oza côté ngama, on boya ondima. Tu comprends? Alors, on boya ondima, non, mais on te à côté ngama. Au moins, tu veux le koboma, il faut respecter ma conviction à batouté. Mais moi, j'ai fait un effort tout en étant chrétien. N'ayez qu'on appelle qu'on respecte ma conviction et abattre. Mais de toute façon, on a posé un conseil, on a quoi qui est à côté de la parce que vient déjà. Vient ici quand il y a donc le christianisme. Voilà. Vraiment, papa, juste tout que tout n'a par rapport à des conséquences et surtout bateau bazar munga momusou. Parce que na ba chrétien tout biso tout ça tout le monde appelle ma bémingité. Mais ça ba o bazar pe na ba loge bazar na ba conséquences na bango ebele tout le monde na ba mususu bazo be amitu ba mususu est-ce que il faut kaka ozala kaka na logement pour évoluer na makambu na o que ya musique ya théâtre ya ba makambu so misa ne tout ça la rabu à part de tout ça de ba chrétien bon na ba conséquences ce qui nga na koti sikoyo na Christ nanga donc pas na ngai vraiment eza donc finalité ya ki Christ on malamu et mimanga na kufate mais par rapport à enseignement na joie na ebi ke muto ya za libanda bukimo Christ
oya pona nzela mususu suka ne ezalaka mabe toyoka bato ebele biso toyoka ba témoignage pe biso tokenda kuna te bango nde bakendaki ntango bakendaki biso tozalaki te mais ntango bakutani na makambo bazongi baye koyebisa biso ke baokende kuna te parce que mutu mosusu azomona boye na moi mutu kitoko mais mutu munene azotambola na mituka aza boye toza koenvie mais akoya mpe so toli alobi ke non kolandanga kuna te parce que makambo na mona kuna yo okokango te mais et pourtant ye akoka yango de bato mosusu akota mais ntango akoti aza susu na choix te aza obligé ndenge na yobi ke bakei kuta ndeko wana alema tofi ndondo mpenza alali bato nyonso baye kokuta ye bato baye kokuta ye alali mpe azoronfle et mpo na ye eza normal non mais wana sikoyo esalaki reverse mpe réputation ebebi donc conséquence moko ya mabe mais biso oyo ya biso eyaka nao na conséquence ya mabe te ndenge babisi biso nzambe apesaka mpo abenda na mopanzi wana te mais bango moko bakota kuna nde bayaka kobetela biso même na domaine ya musique oyoka bamusicien mosusu batémoigne te est ce que biso mpetinda bango batémoigne te même na domaine même ya basport bango moko bayelaka biso batémoignage oh non nga ntango nakendaki kuna tala oyo bazalaki kosenga nga oh na moi ezomona nga bieme na butu nakomi otambola na basimetière oh nga moye nalala kutu na butu nalalaka te natambolaka tu comprends mais biso na bonzamba nzambe yaya tolalaka mpe tolambukaka mais elika na biso kaka na yesu kristu bapesi biso toli tosalaka mabe te tozala na bolingo e bolingo ya solo linga moninga na yo ndenge omilingaka mpe linga nzambe na yo na mayele na yo na makasi na yo donc biso yango wana baprincipe na biso na christianisme vraiment papa JC natuna mamutuna lelo soki mwana na yo par exemple mwana na yo atelemi lelo asala musique par rapport ya batémoignage ou bien asala théâtre asala eloko moko donc eloko moko kaka oyo esalaka akende mwa liboso ayebana tant que star lelo na batémoignage tomonaka okopermettre oyo kaka donc bon eza na banzela onga nalakisaka bana donc on a chrétien dans la nzela à Kimi Christo. Il y a aussi des acteurs chrétiens. Il y a aussi des acteurs chrétiens. Moi, na lelo soki aza na makila ya kosala art na ye. Nga na hotel emilaete. Mais na olinga associé nde Nzambe o asala likolo pe na se. Ko na biso Yesu Christ. Donc na kobane ko associé mais ko tenga maté. Ko kende na gauche te ko kende na droite te. naza mpe na ndeko na nga moko boye cousin na nga moko boye aza musicien mais ntango akotaki eza na bandeko mpe bazalaki kopesa ye kaka batoli bandeko na nga bakotelemela ye bakoloba boye parce que oyo biso totiaka na mutu ke soki moto akoti na musique eyindi mpo ndeko na nga wana donc chrétien ya kosakana te donc ayebaki ba 4 lois spirituelles. Donc ayebaki biloko wana mingi lokola pesi nga nzela te moyena tanga kombone ezate d'accord mais ndeko na ngana tanga ke kuna lokola nga na botami na famille moko chrétien bakomaki koloba bamama koloba lokola ke kuna olandi bato wana komeka na ote mais nayebi te soki ndenge nini mais du moins azwaki conseil biso topesaka atoli mais sikoyo yo mwana osala chouette na oyo papa lobi na oyo kutani nango na la réalité okutana donc c'est juste ça ngai na bana ngai nga na lekisa bango ntango nyonso nzela ya nzambe nayebi ke nzela ya nzambe na sérieux na mosala yango nde moto esalaka moto aza na succès parce que wana eza kaka baappui appui eza nini fo ekuta déjà force moko na nzoto mais soki sikoyo yo olingi ozala na domaine moko boye oyebi na yo te mais oke kaka na spiritualité yaya spiritualité ko changer connaissance na wana ekwatire bato na musani ozalaka mabe bato bakoapprécier te non il faut yeba donc musala après makambo spiritualité musala il faut primer napesa exemple ya joueur moko boye ata nasali nalandi ndeko moko boye joueur moko baobenga Messi naolanda na documentaire moko boye aza na discipline makasi ya balle mais azangi spiritualité te mais eloko ya liboso nini travail sérieux na entraînement namona joueur moko susu balakisaka na documentaire Ronaldinho ye ntina nasala manger na ye na ballon na likolo mwana mobali wana ayaki na badrible moko osakana te
sikoyo mutu ezomone même aza na mbwana ye azobeta bale même na mbwana ye mutu ndenge wana koloba keno ayebi te donc atie nanu sérieux na mosala oyo azosala après aluki baappui moko eye na nsima ekomona ke ekoganga makasi mais chez nous ici okomona même surtout on est un peu déçu na bandeko mosusu oyo basala basport de combat neti nga nakoki na bana nga batala catch te là-bas il n'y a que le fétiche. Là il y a donc et puis bazoloba style congolais. Quel style congolais? Style congolais ndenge nini wana? Natali komba moko boye kaka na téléphone nanga mutu wana po ngane akamati abengi mwana mwasi amati na ring alongoli bilamba alors adversaire na ye aya ameli banyonyo et soki wana te alakiti ciel susu moroko piondo tana kiti moroko piondo ndeko amoni esika uta akwei kaomba la moko. Ça c'est quel genre de spiritualité ça? Wana ezali ba spiritualité moko ya buzoba. Ba dépravation ya mœurs. Or que biloko monsieur ça ba spectacle et puis tout le monde on peut les canaux TV ba okanga te toujours kende poto luka biloko wana so ça m'a peut-être poto se détendre tout longuement ba stress na ba anxiété surtout que mboko eza mboko ya ba stress mais siko biso spiritualité yango ole esunga biso moko ezotenga misa biso to kamati to tiki musala to diembelika na spiritualité or que musala nde mutu etombolaka ça vraiment etombola to kanga teka oyebile lokote okeka okanga place mobe tandis que musala ebité wana penza ato échouer na nzamba za contre yo oganga kaka soki kombo moko boye lukanye allez ya bozo mona mutu na boka cri vous croyez que cri wana za nzoka nda benga ka demo moko ya kobinisa bino nobo sanike mukolo kopeso mukongo okobelela ya koyate mais biso toza na moko tobelelaka ayaka tango nyonso te abwakaka biso te Yoshua Amashia somo Yoshua Amashia biso obelelaka ya nyonso ayaka répondre sans conséquence ya mabe ezala ekuna eza te vie soko oyekaka mpa na ye mbala moko oza na bomo ya seko so ondimeli ye kaka epuis ayebisi biso okotangisa makila ndeko na yo te okosala moningano mabe te yango bilinga ndeko na yo ndenge omilingaka. Tu comprends? Pe aza koenseigne biso tolimbisanaka ozoyoka matière elengi mais kote wana eske balimbisanaka yango nazomona bazofingana bazobomana bazotindaka bafanatique na bango parce que ntango bino bozobomana bozokatana bambeli bango kuna bazozwa succès. Vraiment, merci beaucoup, Papa JC. Naïbi ke bande wanso so bala na biso bozala kaka basé sur spiritualité te musala peleka mamne son ebele le bana ngoko musala eleka maloba ebele ko sa pe bien puis ozimo appui na obonzambe toujours net Gilles Cavena et bon écoute avant calme on y mettait kazo zo ba image de place à famille na ye comme ça donc azan ko s'agiter te à l'aise azo ça musana na kimia muto ndenge faza la kana Yesu te boyebi. Merci beaucoup Papa Justin comment suka moi le basuka ba onyezo ba ndi biso na ba salutation na so ipe moyen za opesi numéro na ba vraiment malobezanga kate mais tolingaka d'abord ko senga nanu ba internaute toza abino to sala rande pona bino soki bino bozo yamba biso et ça la biso bien mais l'unique façon ko lakisa ke bozo yamba biso ezali bola ekaka vous devrez vous manifester so les ambala yambo au s'abonner et moi commentaire moi appréciation et ça la bien to comprendre que nous effectivement tous apon na bino donc ma réaction na bino et ça la biso bien et nazo remercier maman na biso na Belge Molato o asala ke toyaka beau découvrir biso beau découvrir pe makambo nzamba tchakat na biso vraiment grande découverte plus haut na bosan papa na biso fiston te pe na kanisi mama bibi lemena azoyoka Christ kaka yenda ko ngengisa yo e kadima rite yo moko yebite nzambe yango ndele ki nyonso vraie spiritualité pote kamala il faut zala na Yesu po sala malamu zala na Yesu
sans oublier le président Man, hein, président AG7. Na musungine maman Nadège. Bango kaka bakambara na bango ba marié. Na groupe wana so za marié. Ba ko encadrer yo. Pe bazo balisa. Et ndenge encadrer ka ba marié. Libal zo kota tina ndaku na ye. Azo balisa na jeune fille na liboso. Vraiment félicitations bokende liboso. Je vous salue ba kuku na bino et na lingi bino nyonso. Hein? Bande qu'on a vu sur la grande découverte. Oyo bolukaka toujours boye ba bato boza assoiffé na ko découvrir. Et tout ça, pour faire une part, il y a Oyo, et qu'on va la biso, pour être bon découvrir Mykonos. Parce que la grande découverte, Mykonos sont découvertes, ils allaient. Des gaz. Ils en ont caté. Vraiment. Merci. La bosse a mis période, hein? Ah, Natacha. Papa JC, merci beaucoup. Merci vraiment de la présence. Merci de m'abonner sur la grande découverte. Merci à mon boss, Maman Nadège Molato. Maman Bio, je rappelle aussi, abonné sur les États-Unis, sur le bio, on met la jus naturel. Contactez Maman Nadège Molato, le numéro des États-Unis 001. Contactez beaucoup, ça vraiment, n'a jamais insisté. Bon, tu as roulé bio à Minele. On veut prestige. Il y a bloc à Mboka Nayoma, Kobama, Mbisa Mai, Nini, et ça bien. Donc, contactez Maman Nadège Molato. Le numéro il y a 001 bidomo continuer. Merci à abonné nyonso. On va zanga raté ko landanga pe bokoma, partager, oui. Prochainement la rubrique n'a pas santé, pour le la bio. Tokolobe la bio, tokolobe ça va avantage nango. Vraiment. Donc on a dit que bio yangonde bio d'abord il a qui c'est vie. Donc bio yangonde vie. Vraiment, merci beaucoup. Na robot santé, coupé ça merci hein, na mon papouche, Lucien de Mingongo, hein, kuna ba France maman, Sera Diabaté de Mingongo, famille Mobimbo bazan Europe, n'entend abino sous vosébélés, famille Egonabi, famille Ben Ebundé, Mado Ebundé, ma petite chérie Presca Egonabi, bah gros bisous Nabino, on se retrouve prochainement, bye.